Bandeko balandi tozali bon kolanda les messagers proverbes 30-30 na bord ya lac et na bord ya océan esika wapi tokoyoka mate ya lelo oyo azoko expliquer biso sur comment na Jacob tozomona Jacob oyo azalaki bongo ami ya Nzambe oyo ba abundi na Laban abundi na noko na ye abundi na vine mobimba leki bitumba na bitumba azalaki un aventurier azalaki un voleur un usurpateur abandi nanu koyiba droit de ne sepa yaya na ye Esaü na complicité ya mama na ye après ake pa noko na ye Laban a escroqué ayibi a pillé mais aye na nzela abundi na Nzambe Nzambe abuki ye panzi Nzambe a changé kombo abibanda lelo oza susu usurpateur te oza susu moyibi te oza susu escroc te okomi sikoyo Israël ami ya Nzambe oyo abundi pa alongi na Nzambe. Mais na Genèse 49 tata azaki na problème makasi vi na ye mobimba leki na bitumba vi na ye mobimba ba maltraité ye un mutu aza na destiné ya monene musto aza na mapamboli ya monene vi na ye ezaka cadeau te vi na ye ezaka bitumba na bitumba élévation humiliation nyonso ezolakisa monene ya yo na Nzambe diabulu alengaka diabulu abangaka mutu aza na destiné malamu mutu aza na destiné monene mutu aza na bapromese ya Nzambe yango diabulu abangaka alors tozomona na bomoi ya ndeko na biso oyo babengi ye usurpateur akomi na ngonga moko ase décidé à maudire mwana ne ya liboso. Ruben azalaki mwana liboso ye mutu fala azala beni ye nde tatane fala pambola ye mais Ruben tatane ako maudire ye parce que Ruben amataki na kushi ya papa na ye. Ruben baza ebele ba Ruben ya 21e siècle baza ebele bana oyo bazo tambola contre batata na bango bana oyo bazo loka misala ya papa na bango. Israël a ebisi Ruben alobi yo oza mwana na ngai liboso oza vigueur na nga oza force na ngai mais nako bénir yo te nazo maudire yo po yo omataki na mbetu na mwasi na ngai. Il sera maudit parce qu'il a couché la femme de son père. Ruben akozwa libakala ndenge balobaka na lingala libakala libabe na place azwa bénédiction ya tata na ye azozwa libakala parce que azwaki audace ya komata na mbeto ya tata na ye. Oza na bana ebele bazali bana ba pasteur bozobenga bango bana ba pasteur bayokisa batata na bango soni bana wana ezali faute na bango te bana wana basololi na diable diable akoti na kati ya vie ya bana wana mingi ya bana ezali bano bakoli pa bakoko esengeli boyebaki mama oyo aboti yo na tata aboti yo soki aza na kindoki mutu malamu akotikela yango eza mwana na yo akopesa yango mingi epa na yo te mingi bakola epa bakoko na bango bakoko bazalaki na misala mabe batikeli bana wana mwa gato ya moke bapesaki yango na nguba na koka na nini bana ya bongo akozala impoli liboso ya papa na ye akozala impoli liboso ya mama na ye akozala impoli liboso ya bakulutu akolinga kosambela esika tatani asambelaka te soki bomoni mwana ya pasteur ayaka na église ya tata na ye te eza biloko mibale ou tata wana aza ndoki aza na misala mabe ou eza mwana parce que mwana ya solo il faut asala mosala ya tata na ye il faut continuer mosala ya tata na ye yesu ayebisi biso ke alongwaki lola aye kocontinue mosala ya tata na ye et soki otali bien bakompagnie ya minene omonaka de père en fils alors soki omoni mutu alobi aza mwana mutu songolo tata ne azosala aza pasteur ye amona na église wana te ake kosupporte église ya pasteur sorcier pasteur franc-maçon pasteur oyo asimbi bakisi azosalela Nzambe na solo te ye moko mpe vi na ye ayaka ni na dîme ni na offrande ni na bouteille ya vin ni sapatu ni kechi ni sac ya semoule epa tata ne na moi to na butu bafete ya batata amonanaka te na mukolo ya bona ndenge bana nyonso tu bakenda kopesa baparent baoti amonanaka te
bana wana baza bana baza déjà na kati ya bilakeli mabe baza bana oyo satana azali bongo kokamba bango. Tomoni awa Jacob azui problème na mwana na Ruben. Abi Ruben yo omataki na mbetu na ngai. Mwana malamu amonaka bolumbu papa na ete. Tomoni Noé azaki na bana misatu. Tango alangwe masanga Cham akomona bolumbu na ye mais ba o mususu mibale bazongi en reculons ko protéger bolumbu papa. Mwana o a protéger ka bolumbu papa te azana misala mabe alakela mabe. Lelo diable akoti na ba famille ebele bazoleka na ba problème. Mwana sali ya kindoki kala, mwana si ba bebisa ye, mwana ndenge wana ato sali malamu pona ye. Onyokwami oye poto sali malamu pona ye, ye pona ya commission ennemi, a commission adversaire bien kayebi ke bokukani te. Alors na baboti oyo bazolela bana batosaka bango te. Bana bapesaka bango biloko kolia te. Bana bayaka kotala bango te. Bana ata bazosala bayaka te bolela te bosambela pona bana wana eza nango eloko mosusu te bana baza na kati ya misala mabe. Ruben azalaki mwana ya Jacob, mwana Israël, mais tala makambo asali bolamu yo Ruben amoni ezali akende komata na mbeto atata na ye, akende kobima na mwasi atata na ye. Kokamwa te lelo soko yoki na communauté mwana moko azotosa mwasi ya papa te. Mwana moko azotosa mwasi ya papa na ye te. Ata mama wana abota yo te, azali mama na yo puisque akomi mwasi ya papa na yo. Esengeli otosa ye. Mais nini ezosala ke bana wana batosa eza nango eloko mosusu te, ezali kaka po bana basi balia mbuma mabe. Bana baza na kati ya misala mabe. Bana baza kotambola po ete balakisa bato ke baza bato misala mabe e baza na tina moko te.